de venir. Ah ouais, na moi ils vont battre. Tonton d'accord. Comment tu vas? En fait, vous avez votre bracelet. Ouais. Maintenant, il faut faire la photo et on rentre par là. Ici, nous, on achète. Et puis, On va à Paul. Oui, oui, oui. Vous avez déjà vu au concert? Ben oui. D'accord. Oh, ça va. Non, mais j'ai une photo. Place, non, il y a Ngoanakuna, mais après, il y a des places vides ici si vous voulez. Je sais pas, c'est comme. Moi, je voulais être là. Mais... Moi, je vais chercher il y a 30 minutes. J'ai envoyé à la même personne parce qu'ils sont non. Il y a une personne qui peut passer, ça c'est bon. Vas-y. Ok, ça va, merci. Sympathique. Excusez-moi. Ça va. On est là, tu veux pas aller?
Normalement, oui, mais je sais pas. On va voir. Visualisation, madame. Le rangée 1, 3, 4 doit rester libre. On est après un peu sur maman. Maman, regarde. Belle vue, maman. Maman, belle vue. Attends, la patronne, ouais. Attends. Elle va trop parler, dans le son. Bye bye. Vas-y. Merci beaucoup. C'est ça. La patrona. Allez voir une vidéo. Merci. D'accord, c'est gentil. Tu sais que tu es la copine de ma grande sœur, il y a Charlène. Oui, oui. J'étais parti en plus, je t'avais vu l'autre fois. Ouais. D'accord. Oh, ça va. Non, mais je fais une photo. Place, non, il y a Ngoana Kuna, mais après il y a des places vides ici si vous voulez. Je sais pas si comme. Moi, je voulais être là. Mais... J'ai envoyé à la même personne parce qu'ils sont non. Il y a une personne qui peut passer, ça c'est bon. Vas-y. Ok, Je cherche. ça va, merci. Sympathique. J'arrive. Excusez-moi. Dernière fois, je suis obligée là. Ça va. On est là, tu veux pas aller.
kit on va aller dans le numéro, je le voyais. Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, nous avons l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko talisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension mama B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante fanatique ya Bellard Production, fanatique ya famille Bota, comment organiser chaque année pour ko award ou pour honorer artiste ou sepelisi bango pour ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci, basalaka yango bango moko batu complainant qui batu discuter qui même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 o kozwa détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer OK soki olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa en tout cas oza bienvenue numéro ezali wana détail nyonso eza wana na kati contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo détail nyonso oli. Bonjour la famille ezali maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino produit ya aloe vera living product produit o eza complément alimentaire eza biloko akolia eza vitamine na biso o ezo sunga biso pona santé produit o eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et aider ngai pona problème ya ménopause na umeli na problème ya ménopause et déranger ngai makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone alors hormone ngai esilaki nde eyaki ko causer nga problème ya tension et causer nga problème ebele na nzoto mal de tête oubli na komaki na oubli moko kosakana ngo te insomnie nzoto pasi bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique na bade ko kotambola te ko mouver te ko gumbama te mais sikoyo na komi très bien à travers produit oyo yango la lobi non et seigneur na ngana partager na famille na ngai na communauté na ngai parfois pe place vidéo eko komela yo santé eza yo bien te ozana problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nsoto pasi makolo pasi ozokoka ko skene même musala te ozana problème ya diabète contactez maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 ozana problème ya kyste problème ya myome problème ya stérilité problème ya fragilité problème ya problème o ezotumbisa santé na yo ko hésiter te o contacter nga na numéro na ngai ozana problème oyo basuki ezokata na ozana problème ya peau produit na biso zo aider biso pour na santé pe beauté na biso ozana problème nini ezo déranger yo ko hésiter te prostate ezotumbisa yo ko hésiter te nini ezotumbisa yo benga ngai produit oyo eza kosunga maladie nyonso tout alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki pe kosala oyo oza nango te mais projet na yo okosala yango te alors contactez biso
biso na plus 44 79 853 90 849. Alors okozwa ngai moko na telefone pe na kosunga yo santé na yo na ya ngai eza na prité na lingaka bino mingi ya ngwana na yeli bino ba produit ya kitoko oyo ekota na ndaku na yo e restaurer santé na yo e bikisa yo ba produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà eza pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler ngo na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne botika la bébé oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 50 oyo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bachose kaka mpona bavoiture te